La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto. Salut la famille, bonjour à tous. Mbote bandeko bolandara biso. Salut à tous les abonnés de Xile Botelwa TV. Kande boebi a tout le bara toujours. Bonjour, bonsoir. Yango vraiment indépendant kana ero kolanda biso. Dona ero kolanda Xile Botelwa TV ndoko yebo kozwa bonjour. Topé okosalela bonsoir. Bande konanga toye na rando oyo na réseaux sociaux lelo to na rando moko o ezoleka na internet en tout cas na otela bino ba audio boyoka makambu eza somo balobi Marie-Jeanne Gabi eza ya koinda. Ya Gabi Marie-Jeanne alobi tika na ovi na ye aboyi na ye amema ngambu ndenge yo memaki ngambu tangu Diana akufaki. Aboyi na ye ekoma o po ye abomaka na ye mutu te ye aboma nanu mutu te. Bande konanga na osola na bino toyeba rando yango ebandi ndenge nini tala ba audio. Tala ba audio ya somo. Marie-Jeanne alobi yete mutu aplibiye photo ya Gabi. Ya Gabi kende kotala shiko kenda ba tournage. Ya Gabi kende kotala nani o abimisi ba photo na yo. D'ailleurs photo o ya liboko o babimisi pena liboko ya Gabi ndenge comme lokwa batafuna. Photo wana balobi ke ezaki na video ba juju nde ba capture. Ya Gabi tango yebi kenzo tonu esi ekomi bongo latakata bilamba ya maboko milayi. Tomonaka papa nani mama na biso via Queen Mada alataka toujours bilamba iya maboko milai via atikala kolata bilamba maboko mikuse te pourquoi ayebi maboko na ndenge zali ayebi nzoto na ndenge kuma yango alataka toujours bilamba iya maboko milai. Alors ya Gabi okende koluka poloka po beta biso mabaku okende koluka poloka po makambo bimebele bele na réseaux sociaux. Bande konanga eze ya koyinda en tout cas Marie-Jeanne dosé mukia Gabi azande kunayo azaka rande kuno star balobi makila munoko soki makila soki baloba adaje ondeni baloba makila minu ba makila munoko ba melaka boko na na commentaire sur lo badaje on mabe na yoka baloba makila munoko e ba melaka ngo babwaka ngo ti azande kuna bino comédienne bo message na ye déjà bongo. Ya Gabi bomisa na ye déjà bongo. Bandeko eza pasi to bandano na ba audio avant to kota vraiment na mozindo ya ane ya sika solo ya sika na gavke papa na mai matali fertilité masculine agrandissement des troisième jambe qui mobali salakate pe ezamu kie mama azo sepelate na mbetu na gavke elamuki feti ezongi ba mama na ba problème ya mabota myome fibrome trompe kyste règle abondante ménopause ata okomi na 65 ans mama okobota mwana yoka bien dépression maladie mentale autisme ata mwana alobaka te mobulu makasi tope alalaka te tozali na solution na gavke pona loposo totikali nsima te vergete babengi nduta bouton tache acné na gavke baproduit bio kaka na 5 jours ya bamba oteli lokola lilala te uniforme tozali na gamme complète ya kopakola ya injection ya comprimé ya suppositoire esengo ezali mama olingi ovimbisa tolo pesima sans opération benga biso na lombango papa mama yo oyo otungisama mingi na maladie ya hémorroïde interne tope externe yoka na 2 jours ya bamba omoni changement ya solo ebongo na bokono ya diabète AVC tension tope obésité cave-cœur colo solution perte de poids naturellement okokota salle de sport teo kisi ya comprimé pe injection na cave-cœur ozongi mobimba. Ba produit na biso ezali 100% naturel et salemi na ba plan na ba industrie ya Allemagne pe Angleterre na gavker oko sepela analyse na biso na pesi mbote na bino nyonso bolinga Xile Botelwa TV. Mes salutations na Madeleine Aketa de mon cœur ici kozali nzambalola batela yo pe apambola yo Christelle Badios mama nanga
nzamba bomba yo bato bolinga biso ba ope bozaka so bomoni émission boye directement botali bo aimer bo commenter bo partager nzamba lola a batela bino to moni maman na biso princesse Allegri ya mama Yvonne toza toujours na attente tozozela toza réussi ko tigaki biso mama nzamba lola bomba yo maman na biso business women na tongo alors nzambe a bakisela yo ya ebele koto pe to moni linda bukulu ya balinda boza ebele ba obolinga biso ba obozo fêter anniversaire na bino na mokola lelo ba joyeux anniversaire nzambe asala bino bo lamu. So ezambala liboso kotina Irsil Botelo TV ndeko nanga tango zo s'abonner ko bosa na te niatela biso cloche ya notification. Donc activez cloche ya notification pour que prochainement tango Irsil Botelo TV azoya na ba analyse na ye omona yango esika nyonso okozala. Yango bomonto ba na bino activez toujours la cloche de notification. Problème otoza nango eza nini? Bo emelenga na video. To ena video ba audio ezatala bo emena o video. To aimer vidéo s'il vous plaît bande ko bo aimer na bo maitelanga na ba j'aime matato yo ka ba audio eza ebele biswa na Yaya Gabi na Marie-Jeanne Bololé. Ya Gabi lukaka kimia na moya lelo batu bakoma luka kimia. Na zonge la rabino likambu ya vient la Richard Mukoko atika ki biso que son âme repose en paix. Vieux Richard ayebate ko kufe liwa ezoya elakate. Luka kimia na ndeko na yo. Luka kimia na muto oza na ye pembeni. Luka kimia na ndeko na yo comédien. To luka kimia to ebi ngonga te to ebi mokolo te. Lelo ba comédien ebele bokoma na motema moko ya mabe na ndenge mo ya kati penza. Ba comédien bile bozo motema mabe bo activa ngo na vie bo komana motema mabe mo ya kati bo koma luka kofinga baninga soki pa na ovie zo simba te okomi ko ya kofinga baninga to mona lelo Belleville ninga za victime mafinga ya ba comédien to mona lelo d'accord ilonga le kara na émission alobake lokoyo ba comédien tangu bokomi kokoma ba fanatique ya baninga na bino comédien nde musale baby botikela biso musala na biso bozu musala na biso ndeni bozu musala ba chroniqueur bozu musala ya ba influencer bokomi nyonso comédien azo sa ba émission comédien azo ya ko jouer rôle ya chroniqueur bokoma ngo poani bandaka bokomango comédien okumisa ndeko no comédien pona kufinga bandeko mususu yango bomoni nyonso oekoma. Marie-Jeanne Bololé aza mungala aza ndeko ya Gabi na kindeko te ya kifami me ba bangala nde ya Gabi ya mungala nde Marie-Jeanne a mungala. So lelo ya Gabi aoya kotake Marie-Jeanne eza po Marie-Jeanne azala pa Belleville to yebi ke ya Gabi mutu yoso aleka pa Belleville pa na ya za munguna na ye wana to yebi ke ya Gabi mutu nyonso aleka pa Belleville aza munguna ya Gabi bande kobolimbisanga mutu nyonso alekaka epa ya Gabi pa Belleville to yebi ke azara munguna Belleville ya Gabi azara munguna Belleville alors mutu tu azoleka epai ya Belleville ya Gabi alobisaka ete mutu tu azoleka epai ya Belleville ya Gabi fwa ya abwakele bapiki wana toyebi yango ya Gabi aina Belleville à l'occasion de rien wana rappelé bino à l'occasion de rien o ya Gabi aina Belleville to banda ko ya toloba eza faire à maman Olive ya Gabi alinga intérêt pour maman Olive akenda pasila yango ya Gabi akekuna po ya Gabi abanda ko tourner déjà et pas Belleville. Elle a ba théâtre belé ya Gabi a tourné pas Belleville. Ya Gabi banda ko kende pas Belleville na bureau ya Belleville. Pour nous quelque chose ba banda pe ko pesaye. Mais muto aleka ke pas Belleville azalaka nguna ya Gabi. Ya Gabi Marie-Jeanne alobi mambebele aboyi na ye. Marie-Jeanne est vraiment aboyi. To le kana ba audio bande konanga ba audio eza tellement ébélé. Bah, audio eza tellement ébélé la famille. Bon, imaginez, teno ya Gabi benani. Marie-Jeanne epena lobi matière ezate. Aboyi na ye.
aofinga te aolobela ne yo te et puis Marie Jeanne abi ye ana babokilo na basemeki oyo ye ayoka bango soni abi ana babokilo na basemeki oyo ye ayoka soni ye aza mutu mo ayoka soni ye aza na ete mutu mo lokwa obwaka soni na mai ye aza na ebongo te abi ye aba aza mpe na mwana na mwasi Marie Jeanne agravele bisa biaza mwana na ye yo so tango sala buzoba bano ba permetaka o ye ana mwana o a permettre ite botika lelo tokoma yo lobele ya Gabi po ya Gabi aluka kimia te na rappela bino to ya ka lobele ya Gabi te po tolinga ya Gabi te non tolingi ya Gabi ande ko na biso congolaise tolingi ya Gabi aza artiste comédien o batebele batala ya sekisa pe batebele ya Gabi artiste comédien ya kala comédienne mo ya kala o a frappa pe na époque na ye mais l'époque na bango esili kaka boye pourquoi l'époque na bango esili kaka boye po bazaki vraiment mayele penza te bazaki sage te bazaki pe mayele penate ya ko créer nde lelo Belvina sila ba créer ta badina nande ba créer époque na bango esila lelo te ba otika ba print na ba chaîne na bango. Mais yana ba comédie belé baka na buzoba. Baka kofinga ya Gabi to banga nzambe. Cercle ezaka kilo. Zala bien na bato so kufi ba kotizele yo. Zala bien na bato. Ba comédie bo finga ofinga ka lelo. So ju problème bo ya pour de ko to landa ba audio To landa ba audio bo emele nga vidéo bo partager lenga s'il vous plaît. Nalubane lo côté ce qu'on passe en ya nini songa na zalanga bien boy na boy nanga oye bisa nga na boy nanga na olanda ma community banda kala sala ngalanda na boy akananga nani nene botai ye bisa gabo ya bolembo na boy nanga boyoka boy melenga vidéo s'il vous plaît la famille boy metolanda boza na tiela bien téléphone na ouais wana mambadiane wana bomoni makambo Marie Jeanne alobi soko luka mutu atika na makambo ekoma opona ye opona bo wana makambo ya Gabi na Diana na yebisa bino boto yo kabino monde internet yinda ki ande ya Gabi aloba kena bomaki ye na sala kibwe na sala wana siko ya Gabi na Diana ya Gabi na Suzy Bantu. Là je vous signale que maman et Suzy Bantu a outé kutika biso to profiter de l'occasion to présenter ma condoléance na famille ya maman na biso Suzy Bantu o akufa déjà depuis longtemps. Maman na ye akufaki na journée ya lobi donc atika kibiso molimo na ye pe mana kimia nzamba lola ayambaye na kimia nyonso. To continuer kolanda ba audio. Ya Gabi na Diana Makila bando yo kanate wana boyebi déjà histoire. Ya Gabi Diana Makila kufa tika ya Gabi na ba problème nyana motema. Soto beto ya su na ngambo mama Teresa pe Suzy Bantu kufa atikela mama Teresa makambu tala. Menga na kamwa so lelo ma Teresa zalaka na motema baba motema mabe envers baninga na ye parce que eloko o fallait te ya ye ezaki likambo o ya Suzy Bantu fallait te ya ye même ya Gabi lo nga na kamwa so bozaka mitema mabe à travers baninga na bino po bakambo ekomela bino na ba vie ke batu mutu mo bo akufi na makambo na motema eza bakambo o fallait te ya bino mais na comprendre te so te ya bino te pourquoi. Bon, tu as j'aime tout partager, s'il vous plaît. Bon, s'abonner, bon, partager, bon, là. Marie Jeanne pas pétété. Voilà. Bolandi, batu nyonso te boza na kata to bandoke kabwe na kati muke na lobi muke batu nyonso te ba accepta mafinga eza ba semeki mususu ba mesana bangata ba mona semeki na bango finga oto mesani ka bongo mesana ba famille mususu ba accepta mafinga te boki likambo Marie Jeanne lobi eza très capital alobi nini
ya Gabi basemeki na ye bamesana na ye ndenge afingaka po soki basemeki na ye bamesanaka na ye te ndenge afingaka me ya Gabi esi atika mambo finga na réseaux sociaux me ya Gabi esi achangea me ya Gabi esi atika barando na réseaux sociaux me soki lelo ya Gabi akontinue akoya mpenza rando pena ya makasi na réseaux sociaux eza po me basemeki na ye bamesana na ye bongo toloba teke ya Gabi ana mobali te ana mobali me basemeki ne bamesana semeki na biso kutazana bongo me Marie-Jeanne sikoyo alobi pourquoi po basemeki na ye bamesana komona bongo te d'autre part azomi pesa nova azomi pesa valeur na ye moko et puis valeur na moi na ye ya mwasi po Marie-Jeanne ana mwana déjà ya jeune fille mwana déjà ya jeune fille mwana bakola ye déjà silisa soki gradué to licence ibwesi bakola ye. Alors koloba ya Marie-Jeanne elakisa ke ami pesa na ye moko respect apesa babokilo to pe basemeki na respect yango bomona aza ko insister toujours na boyi nanga tolanda bo eme video na yo capacité na obena nga prétention talo ba devant monde na boyi bande kwa Gabriele bana na ye ba yaya na ye batabima oui, ça Gabriel pour les boys. Na boy na nga. Voilà. Na sana na problème na ye talu kana makampona. Nini. Atikanga. Na kelchaka ete na lubane lo côté. Siko passe ngo ya nini songa na sana nga bien boy. Na boy na nga. Oye bisa nga na boy na nga. Na olanda makamnete. Banda kala sana nalanda. Na boy akananga. Nani nene botai. Yebisa Gabriel Bolembo na boy na nga. Sumbela maloba mabe yo muto sanisaki yo muto loba kila mutu mabe ayoki mutapas nabo kamera ezotanga oui to kamera to loba nando conseil 10 mon pe wenga to kitsa sila kwa ni ponga na pe mutase nani loko tena mutase bokitsa ina tega bokitsa ina bato ndenge na ndenge bokitsa ka epona nini mama ele te bazoba mama ele te bazoba voilà bomanisha na expliquer bino parti oyo Marie-Jeanne alobi boliko kitya sila tina niveau Tegra Marie-Jeanne alobi yango mpona Babacook est-ce que Tegra o abotami lelo na famille bota Tegra o aye mamba théâtre lelo est-ce que Tegra soit plus bien photo na faut Babacook boya ofinga Tegra bo kitya Tegra na niveau bo kitya sila na niveau Tegra non na mona te famille bota babando fingara batu nyonso ba jouara na SB non na mona te mais Babacook bokomo kitisa sila tina niveau Tegra bobando finga Tegra mam saleki bino bodo kanisa Tegra na sila bomoni audio o mission mobimba mulai kana mamba ya Gabi te donc pour nous sabino que Marie-Jeanne azaki très sage quand elle balobara ba question et j'ai un journaliste mais ba réponse c'est yanga azaki très sage ya ko répondre ce qui a comment il niveau bandoloba Gabi na bonanga aboya na ye donc aboyi na ye pena problème aza pena catégorique donc catégoriquement pena boy aboyi po ya Gabi akola mutu na nzoto ya Gabi soke si azur surtout mikola na so na chaîne na ye akota be émission te bo moneka ka luka créer moi elubu moko bo ce qu'on elubu na ye po ya betaba a betaka ba flèche ka elubu na ye wana mais to mona ba mama top wato basala belubu to mona mwana mama top nanyo notre sœur nani dada ausala belubu mais o mona te na kati lubu na ye abanda ko chrétien batu abanda ko loba o intel ikutu o mona te soki ba comédien nyonso bokoma boye mutu moka leki asala lui émission na place ya ko répondre na mafinga oyeka kolobino carrément ke na boyi nanga et oza bien
Na place boyaka ko répondre na mafinga oye ko finga oye ko yaka loka directement lobake na boyi na nga na boyi. Bomoni Marie-Jeanne aobelela na internet aobelela monde entier ke yango bomoni ya Gabi na bona nga problème. Abeleli yango biso nyonso toyebi ke te Marie-Jeanne aboyaki ne problème na ya Gabi. Ya Gabi kipe na oswa nzoto. Kipe nzoto. Kende kolukata, kende ata koluka ba docteur pene ya bien wana ba soigner yo poso. Landela na traitement na o très bien. Obanda ke pa docteur de Jésus ati oye ko wanga na ye. Luka no maboko wana ndenge bimi bongo eza bien te. Eza maladi. Tomona ka belubu ya Gabi asalaka ya Gabi alingi ba musaka, ya Gabi alingi ba biloko musu okolia te. Tango omona nzoto no ekende kobeba yo moko personnellement obandi kosala régime banda okata eloko boye eloko etiaka mafuta na nzoto na olia te. Biso kutu wana ba minye nango grave te. Mais omona ke to mi pesi discipline eloko boye na olia na nga te. Pona bien ya nzoto na nga. Ya Gabi tomona belubu salaka. En réalité, na santé na yo kolia ba biloko anu sala na lubu te en réalité. Luka soin ya nzoto. Traité na nzoto ya Gabi. Tika na ba distraction wana. Ya oyela ka batu na internet oyela ka batu. Nzoto eza na maladie. Nzoto no eza bien te. Sala ba régime okita. Yo moko cho vanjo mona ke taille no oya. Eza ba munene musu yo mona ngo normal mais ya bien te. Ya Gabi ozaka na taille kitoko tande taille baby yo mama komi koto likolo kwa Golbert. Taille baby yo mabe. Sala ba régime. Iko sunga yo. E usungo makasi. Na place oyaka ko sa charge na bandeko na yo. Na place oyaka ko finga ka bandeko no ba komile. Na place oyaka ko tutela bandeko no ba bordira makasi boy. Ya Gabi luko sala régime. Luko vando sali régime eza bien pour la santé na yo. Est-ce que yo moko mona teke nzoto ebeba? Soki biso to moni ku na ba photo. To moni we bongo yo moko place okota na douche olongo lelamba. Eza makamo Marie-Jeanne na uto loba na ofongolela bino boyoka. Alobi makamo eza très important. Alobi bien que ya tala be émission bofinga ete. Azana ta kolanda te. Oh mutu moko ya abakuka sala émission alandaka na ete. Omona ka batu babando benga ye babando lobane emsu ba okatele mo ba parti ba otindele. Mais soki ya sali ke émission ya Gabi il faut zo temps ya kovanda olandi yango après ye ko répondre bandi ko finga non. Ya Gabi okoma na ba problème ya tension. Okoma na ba problème moko nzoto ezala ko su malamu te. Bima na distraction, oza na distraction makasi. Bima na ba distraction oyo, vanda tala nzambe likolo. Senga mawa nzambe na vi na yo. Landela traitement, mela ba kisi zala l'aise. Lala kayoza mutu boko maka olie olali, ozo ko équilibrer santé. Oza mutu mo foluka kimia na vino kimia. Mutu da so komi dana ba problème ya ba tension na akoma da ki koluka kimia. Akoma akoluka kimia na makambunio. E a kitoko te. Eza vraiment kitoko te. O lukana nu santé na yo non ekoma bien. Tiko landa bato boro kosaka ya Gabi leka loba ya Gabi na bino bato bocha ya Gabi na erreur bo mitema mabe bande ko bo eskize na loba na no sisi la bino ba audio bo mitema mabe ya Gabi vanda na oza na o bien mais bino moko pena au fond de vous bo mona ya botika ya Gabi bongo botika muninga ndenga komi na condition wana botika ya Gabi na situation o ya komi nango boko sunga ya Gabi te boko conseiller yete akende ta komi coach na sala sport ake komi coach na sala sport akita mukie
akita pena nzoto akiti après alandi ba traitement pona ba biloko wana bimi ya minene wana nzoto po soki akiti alandi ba traitement azonga normal ba biloko wana balongola yango pe kolongola ko kende pe na batu mo boye ba docteur mo boye ba paloli yango balongoli yango balongola yango tout est possible ya Gabi aloba aza na mbongo akokenda futi mbongo balongoli il faut banda ba sport akitisa kilo. Me boza wana babakuki yango bosunga bandeko na bino babakuki te. Boza wana kaka eza mutu asali mabe boye bobetele maboko. Mutu asumbi na bilamba boye bobetele maboko. Mutu asali mabe boye bobetele maboko. Non. Non, na sepeli na ndeko na biso mo asali émission aye awa lobeli o babombo na bango lobeli bango ba vérité. Oui, bongo ndezalaka. Tozo soutenir ba star na biso. Mais ceux qui basali erreur yaka lobela mutu. Mutazongi mbamona nzela. Toucho mona baucho lobela babombo na bango o baoyo kisa bango soni. Baucho lobela bango musala makasi ezate, musala malonga bo sala ezate. Na rôle bo pesete. Si la tale malisute, bokomaka ko focus ka babombo na biso mais na préféré na ba discours baza pete na préféré na famille Bota. Na batu na biso famille Bota. Na préféré bango. Musala. Na préféré bato batiaka make-up te. Na préféré bato ba mi pesaka na ba make-up te. Bato balinga ko impressionner public te. Na préféré bango kuna musala eza. Soto kotia na SB bolika bo laksa batu ke binyo nde boza bien boliko ko sala mo ba biloko moko ba extravagance mo bo ezanga tina meta na sese makambo sala boyo kisasi la soni d'autre part baba kuku bo finga ebele musala mukie me mafinga ebele kitoko te yaga bizonga mutu. Tika ba polémique eza na tina te. Landela na soin, landela santé. Zonga tana ba série wana bolanda. Mon pe wenga pe okitsa sila kwa ni ponga na pe mutase. Nani loko tena mutase. Bokitsa ina teka, bokitsa ina bato ndenge na ndenge. Bokitsa ka epona. Nini, voilà. Mama yele te bazoba. Mama yele te bazoba. Mama yele te bazoba. Mais tout, et je sais la témoin qui est de scène pépé. Voilà. C'est gratuit. La témoin qui est de scène pépé. C'est gratuit. On a invité trop na tanga kumba mams. Na invité trop. Mais boza bato maboma boliaka na fulu. Nzela na bineza ya triangle campus. Bokia kuna na scène pépé. Pour ça l'émission na yo na tala côté na yo comme ça yo kama sole pa bato. Mais comment songa na sali ya gabela démission nga nga bomana ba tout so ki eza ko sa bomanga ke yesa na ko sa bomanga abomanenga te ponga za na pomna ete oyoki bomana ba tout so ki eza ko sa bomanga ke yesa na ko sa bomanga abomanenga te ponga za na pomna ete ya lukanga na makambanda kala menga na kipanga ete na ba te pourquoi ayebi ke na evita ele lote banda kala na evita e kala. Mais trop. Pourquoi? Makamba minene oya yebi ke ngakutu na makambu na ya minene soke za kienda italien ngo menga o salangote. Makamba minene oya yebi ke ngakutu na makambu na ya minene soke za kienda italien ngo menga o salangote. Voilà. Makamba minene oya yebi ke ngakutu na makambu na ya minene soke za kienda italien ngo menga o salangote. Olimika ko kitisa ye. Boyoki parti o makamba minene oyo aza nango c'est-à-dire ba secret akoki jamais kobimisa ngo ata babebani pour garder personnalité ya Gabi. Mais soki ezalaki ya Gabi ndazaki na makamba Marie Jeanne merci ya lobango masi ya loba na evite so boyoki parti o Marie-Jeanne alobi nga na boma na nga batu te yo po boma nga te bo comprendre place wana to na zongisa nga na boma na nga batu te
yo pe okobomanga te. Alobi yango po anini bayebani bango na bango bayebi ya Gabi. Lelo mamba Diana toloba kaka makile tala bomonti toloba makile ganga ka makile ganga ya lukuta te ya solo. Nosa analyse nanga pose nosa analyse nanga bien mais bon mona kana ba commentaire nde baba kuku ba yo finga nga po bolinga vérité te. Boroyoka nde ba ko finga ngai. Da bango ba luka ba finga na filtre to salelaka. Ba luka ba finga na poso nzoto to zana ngo. Ba luka ba finga na basuki to kangisaka. Ba luka ba finga na basanto to zana ngo. Boyo finga kaka. Bolinga ba vérité te. Netinga na nga bo atabo tindelinga na mona na nga ba message ebele boya ko finga elongi mabe netinga na nga bo atabo finga na bilongi elongi mabe nga mona ebili na kitoko bana nga baloba na nga na kitoko mobile na nga loba na nga na kitoko bandeko na nga baloba na nga na kitoko do atabo finga na bilongi elongi mabe na sakuna te mais o est important to lo ba vérité bo kiti si la trop. Si la mutu moko aza likolo. Si la mutu moko aza likolo. Mais bo kiti si likolo ma finga na bino e sungete. Mais na o comprendre te yepe aotika la bino ka la niveau wana. Po alingi lokumu. Na mutu alingi musala. Ao permettre te. Po alingi lokumu. Marie-Jeanne alobi ye abomate. Ya Gabi zonga jiga. Zonga mutu. Bima na distraction buzoba. Boyo ki parti Marie-Jeanne alobi akoma ko éviter ko tanga kombo asila po ata tangi on ndenga mabete bino bo traduire na ndenga mabe bo balula. Bo balula. Monde musala si le baby babombo kuna bayebo jouer te. Bayebo jouer te. Bonaga wakumisa babombo ba ojouer kitoko te. Bomoni babombo ndi bakitisi sila. Sila zaki mutu mo fwa mata. Na monda maboke fwa mata. Bomoni belvinde nga mata. Pwani ana bato mitu esala. Ana bato baebi ko jouer. Ana bato bazo se fixer vers l'avenir. Babambo na bino bokumisa bango na bapembe. Babambo na bino bokumisa bango babima sans filtre te, sans make-up te. Il faut bacha make-up, il faut bacha filtre, il faut balata kitoko wana bokumisa bango babambo na biso balata kitoko. Mais bon luka bo vérifier source o bango bazo ambongo po balata bongo. Ba pesa musala sila kilote. Si la zaki mutumo a gardé ba linda pembe na ye, a gardé ba dafina pembe ne, on ne sait jamais. Okoza na casting moko oza na posa ba comédie belé. Parce que moyen zo bango ezate pourquoi ba tunayo ba créa polémique na ba comédien nyonso. Moyen zo ba tuba ya pembe no ezate. Polémique ese créa na ba comédien nyonso. Dabo créa polémique na ba comédien nyonso. Siko yebisanga okozwa baninga musundeni. Okozwa batu mususu na casting ndenge nini. Lelo bo sepeli bozwi da Costa. Lelo bo sepeli bozwi da Costa. Mais tala sikonde bozwi da Costa bomoni film ndenge etalema. Mais en réalité pour boza na sonité. So bozaki na soni bokoka même pas. Bokoka même pas. Ko bando publier nde da Costa so jouer kuna bozo tsepe na internet tonton da kwa zongi na ndakune ka bino moko bo finga da Costa. Soka daki ngana para da Costa na ngana yate. Poka bino moko bo finga da Costa makasi 43. Bo finga da Costa makasi. Bo finga da Costa makasi. Me kaka bino moko lisusu. Bo yesusu da Costa. Da Costa zongi. Da bozana sonite. Bozana sonite. Bozo bebisa musala sila. Likola ba comédien boko ba fanatique ya bandeko na bino ba comédien. Ya Gabi o bando finga batu likola sila bo baby seli sila musala. Ape Marie-Jeanne boyi na elobi
aopesa ne mutu nini te gaz te aboyi na ye bandeko to continue ba audio ezali to continue bon s'abonner s'il vous plaît tielanga j'aime bien alors tant vous s'abonner activer la cloche de notification pour que prochainement tant to yana ba analyse na biso olanda biso esika nyonso ozala ndeko nanga tielanga j'aime bien s'il vous plaît partagez l'émission na obandelanga na finga te na boyi nanga mafinga o to sa musa na biso toloba vérité toya koloba kaka ndenge likambo ezali soki tomoni mabe il faut toya koloba e oza malamu tolanda video na bokebi nyonso tolanda Moi, je suis ma si tu comme fin 2020. Jamais na vie nanga mais n'évite pourquoi la ndanga n'évite bon bien sûr na étoile moi epoyaka. Donc wana mais ngai na boyi nanga bala ba ko Marizane. Na boyi nanga bala ba ko Marizane on to pesa mutu passe. Na boyi. Mungkin aku nggak paham sih kalau Marizane tak soalnya saya na boy. Sans problème là. Ngari nga Hollandais ten. Na una coupe Hollandais. C'est un pépé. Na Hollandais vraiment posa sir. Mais simbata. Ba otanga siko wapi suna lani. Siko ngana toza ni mama moko ni papa moko. Eko soye wapi. Nga bota na clinique chinoise. Na évite so ya bota mi wapi. Comment nga? Tu montes. Comment nga? Tu montes. Qu'est-ce qui se passe avec ton âge? 45 ans. 45e anniversaire bientôt là. La monnaie. Et tout le monde est monsieur Bélé. Oh, pas la miss. Comment souple? 45 ans d'âge. Ya. 45 ans et Bomi Mokili. Oh. Bango lokola bakata ba 10 ans. Namona ba passeport. Namona ba passeport bango ba nini. Oh etali otenga bi oyo nini. Atuna bango bi oyo nini. Nakata passeport. Akati 10 ans. Akomna combien? Yemoko la conductrice. Mutu commandante de bord. Oya za commandante, ça maman commandante. Simba bâton. Donc tellement yé ba coaching ne soka coacher et vanda ka poza msoko coacher pe mona e simba te. Esko soit coacher et soka. Donc nde yango esinga ki feza po. Moni le boza na muta mayele. Parce que mutu nyonso ezalaka euta na mutu. Soki mutu ebebi nyonso ebebaka. Soki mutu ebebi pa nyonso ebebaka. Sikotema belve aza na une tête bien faite. L'air azokoche evanda. Tango mokili eboyaka. Tango lola etatolaka e. Tango mokili etolaka. Tango lola etatolaka e. Comprends? Tango mokili elobaki showbiz kosimba te. Nga naza dedans. Ndeko kuna pa aza dedans. Yo kuna paye ozali soutien ba l'union fait la force. Tu quoi en plus spécialité zate. Donc les amis de salité zalaki. Microbes sans microbes. Pendant Côte d'Ivoire. Mais oui. Événement de yango wana. Il faut pas surprise ezalaka. Il faut pas tout ba uta Côte d'Ivoire, bon ba ta Côte d'Ivoire ben ça abatu. Mais pourquoi pas ko ben ça bango? Ko ben ça bango fait sans sponsor. Ils ont compris le roi. Parce que la ligne exacte net au monde va ta kashimbo. Est-ce que mon nègre muninga la binote? Bella. Mon nègre muninga la binote. Shout out. Marie-Jeanne Bololé. Madame Belleville. Madame Sila. Nani osala un témoignage to ba bien fait de la banque. Madame Belleville. Wana nanga. Gabriela boy nangai. So luka
mutu po ta mususu atikala na makambo elekakaki o mpo na ye ngai te na boyi toyoki nasi toyoki ya bandeko bolimbisi na ochoki pe na obana muke nasi toyoki biso nyonso en tout cas matoi na biso ezalaki témoin mpona koyoka affaire oyo Yaya Gabi na Marie-Jeanne Bololé bandeko nanga bomona vie toluka te komimonaka lokwa biso nde toza supérieur ya bandeko mosusu eya kitoko te linga ndeko na yo lokola mutu nyonso eozala bien bomoni acte oyo Marie-Jeanne alobi ana ba video ya Gabi me akoki na ye kotia yango te po eza nango baje na ye te amesana na ye te akotia na ye yango na internet te mais soki ezalaki ya Gabi alinga aposte asala aluka koluka kokitia moninga alors bato bosutenaka ya Gabi bosunga ya Gabi asala ba régime bopesa ye conseil abima nanu na réseaux sociaux alanda nanu santé na ye soko tali ya Gabi atana elongi omonaka ya Gabi ana poso couleur a bien te alors elakisa ke likamo ke ekende mabe bosunga ya Gabi na traitement bosunga ya Gabi abima no na réseaux sociaux soko osala ne ba théâtre na eza mabe te mais koya kofinga bato na réseaux sociaux atika nanu alandela na soin ya nzoto na ye babakuke bosunga ya Gabi alandela soin ya nzoto na ye euza malamu mingi. Merci beaucoup na bato bolinga Irsile Boteola TV esika bozali nzamba lola pambola bino kande toloba soki mbala noa liboso koti na chaîne na biso osabone commento like nzamba lola ako pambola bino tokutana bino à la prochaine occasion soki Yesu azongi te ndeko zo s'abonner na chaîne na biso ko bosana te activer biso cloche à notification pour que prochainement olanda biso partout au Rosala affaire ya Gabi na Marie-Jeanne totala ngondenge na siri ya Gabi awya pe na droit de réponse ye kutu toyebi ye ata topekisi ayoka na ete donc nzamba lola azana bino isika nyonso bozali mes salutations na ba famille bota nyonso nzambe apambola bino tokutani à la prochaine occasion bisous bye. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Ixile Boteloa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.